siko Karine ayaka na ba idéologie moko boya ba direct ayaka na ba biloko na ye moko boya tout ça siko ngata na tana bi en tout cas lokola kolanda ngolo na internet autant même nga boga de la presse Karine alek mais yebisanga azawa akomi koteka banyampuli na Grèce tala ndenga ko moteka banyampuli akomo bulisa nzoto siko mais na lobby ya on a zolo s'il vous plaît bateka banyampuli tende mais azawa yo monteka fongolisa mon pono na ye kuna azo sala nini nzoto tu baby azo sala nyo mona na télé mais Karine tongo midi pour ozomona na télévision et pourtant ya loba ke nonga na kokende pota katakata te komi kolela o ndengeza boye babone na nga chaîne bolongwa kuna boya epa soki ken mpia na soki ken ye na ken yebisanga ken kutu asin garder habilement na yeba te musani na sala pe na internet bana ba maki poto tala mutu abuti poto na tsobo tala yana ba poto mususu nga boga de la presse o memi nga poto na ye net na tsobo la bangombe tala ndenga ye faire asale kana TV atanga komba bato afinga bango est-ce que bango ba beta musique so peut-être bango bazo pesa bango bambongo c'est normal so bazo pesa bango bambongo balika na TV bafinga mais bazo mikosa parce que le padre raza numéro 1 ya ba F tout oyo kotanga parce que numéro 1 ya ba F les affaires moto ayemba na ba papa Lutumba oh lelo papa Lutumba participa na hymne national mboka faire ayemba na wutu ko franc congolais lelo so liaka monnaie ya mususu vandi bolobi na so liaka ko faire ayemba koyemba pembeni ya ba wendo koloso eza chaka fete ayo mbonge banala Kinshasa oh mapan siko mutu abongo siko zo yemba pembeni na ye dega faire aza n'importe qui c'est faire aleke ba TV même ba F na bino bolingi botanga eza ba Fabregas oh ba Félix oh ba nani ba côté maté na koyemba boy ba côté maté faire ba pese ba kombo pa ba fanatique mais so bino boyebi ke boleki na bino boyebi bien ke boleki otiko finga. Bonjour, n'a pas abonné à la chaîne Vite Télévision, très à l'aise de vous rencontrer quand Nene Sarabino Ngaye Vino Joyce Tumba. Autrement dit, Benzema de la presse, Nazara toujours quand on a pour nous la bino, c'est la pour nous séparer Sabino, pour nous la bino, news sur la terrain, vraiment en tout cas, des canaux Sarabino, abonnez-vous, vraiment, abonnez-vous pour ma ramba bien zongi, babi chaîne Vite Télévision de Makambo. Il y a un déplacement de vraiment pour nous babi analyse, émission, bastar, news sur les caca, les news de Joyce Cardinal Sarabino, le news de Joyce, c'est vraiment en tout cas, et que ça la PTT. En tout cas, là, on a vu que ça la PTT. Pourquoi? Parce que les lots vraiment, tout ça, tourner comme ça, là, analyse les lots. Moi, trop analyse, mon tout le monde qui peut mouton, qui peut n'a pas qu'à battre tout le monde. Trop bandé sous les solos et Eliane parce que un mouton on yamba les lots, il y a vraiment côté qui les solos et Eliane vraiment na quatre. Mi pesa qui en esprit na likambo Eliane na condamna kuto, senga kuto batba longwatine église. En tout cas, n'a pas que trop zongé pour na les lots vraiment il faut zoyer, il faut vraiment zoyer. Je dis bonjour d'abord, hein, je dis bonjour à toi Rosie, hein. Moi ça Pembe, moi ça m'a combiné. Je dis bonjour à toi Titi, je dis bonjour à mon caméraman Babi Didier, hein. Didier caméraman à Moulaï, à moi aussi, hein. Et ça Zouate, vraiment ça célibataire. Je dis bonjour à toi Rit Omoti, hein. Je dis bonjour à toi Divine Kavira, la maman de Manuela, wana vraiment ma copine, sans oublier Balobi la reine mère, maman Motema Mounene, chez la Vita. Babi maman de respect, babi maman à l'okotaka et vraiment à Zoaranaïa, formule porte à Pessimon à Makamsa, Msala, je dis bonjour, place aux Ali. Quand on a Sabino, les news à Dieu, c'est le moment où on a bien garder la presse, on a une caméraman, on a déjà dit, formule là, déjà plateau, vraiment, en tout cas pour émission, les a vraiment pas si regarder la presse. Bonjour. Voilà, bonjour Dos, bonjour Nabatou Bazota la Bisso. Le Bicho Nabisso Shelvi TV, donc on est à chaîne Nabisso. Donc bonjour Nabatou Bana membre, Bachinois na Bachinois aux abords Nabisso. Bonjour encore une fois de plus. Namasalanga Fabrice Chon, Azabière de Lix. Puis bonjour Nayo Moropé. Bota moi c'est dit Bicolo Fofoa qui tombe. Donc bonjour na cameraman, bonjour Nabatou Bazota la Bisso, le padre par Zuria. Bonjour na Vienanga Dadangwa Bana le patriarche. Bonjour na Chantal Bola maman paradis. Bonjour na Tendresse Sedi Bingala Surène. Bato baza tellement belé ba confinement na bino. Ngam na simbel bino ngopo bota la biso. OK, Bogard de la presse to kotambamo d'abord to banana on teto yebana Bogard de la presse pemé na Karine Mokonde Bogard de la presse Zaranan pour erno so boka ba chinois banane ba pas me campo ko ba misu ba yeba raté Bogard de la presse pemé na Karine Mokonde Zaranan. Merci beaucoup. Bogard de la presse pemé na Karine Mokonzi nazande kwa Karine.
parce que naza congolais et puis naza moto nazo telemela bantu valeur ya mboka, c'est-à-dire omona Karine Mokonzi wana nalinga ko répondre ba makambo ngo trop te po ba Karine baza net ba icône na ndenga internet soki peut-être na pelisa moto parce que na mona makambo ezaki bien te ngana la bongo ngana nzoi ngana za bongo donc soki otamboli mabe na kotelemela parce que Karine ayaka na ba idéologie moko boya ba direct ayaka na ba biloko na ye moko boye tout ça parce que nganta na tana bi en tout cas lokola kolanda ngo parce que batu tout bazo boya makambo Karine Mokonzi parce que aza le seul fille o le longana yo to yebi ke no ebele ba imitaka ye ebele le po ba finga batu na télévision ou bien po batanga komwa motu na télévision faut ba pesa kombo moko boye moto ayaka na ngo eza Karine Mokonzi. Vous comprenez donc en tout cas Karine aza ndekunanga aza congolaise aza mwana mboka donc aza le seul peut-être ngana benga ka Michael Jackson na ndenge internet to akoboya sa mokili na ye parce que batu tout otanga na internet otanga même nga boga de la parce que Karine ale mais yebisanga aza wapi akomi koteka banyampuli na Grèce tala ndenga ko moteka banyampuli akomo buli sanzoto siko mais na lobby ya on azolo s'il vous plaît bateka banyampuli tende batamsa banyampuli na Grèce mais aza wapi yo moteka fongoli saki mompono na ye kuna ese bino boyebelo ko sa na Grèce kuna azo sala nini nzoto tu baby azo sala nyo mona ke na télé mais Karine tongo midi po ko mona na télévision et pourtant ya loba ke nonga na ko kende pota katakata te ya boa tuti siko aza na Grèce orobi mande tala ndenga baby tis côté quoi ça mais ce qu'on compare na Karine aza bien tala Karine azo sa bagaga bazemi tout ça ce qu'on yebisanga ce qu'on yewana ozotanga kombwana aza na Grèce azo sala nini balongole na chaîne na ndo travailler et pas vient na biso Frank Stéman na PC ba motato akomi kolela o ndenge za boye babone na nga chaîne bolongwa kuna boya epa soki ken mpia na soki ken yena ken yebisanga ken kutu asin garder habilement na yeba te musani na sala pe na internet bana ba maki poto tala mutu abuti poto na tsobo tala yana ba poto mususu nga boga de la presse o memi nga poto na ye net na tsobo la bangombe tala ndenga ye do yo suna ken piana bo ken piana ayeni na style nini complexe onin on dirait net mutu enviara elo wangu style ya teinture ya rouge oyo bato bachaka ba teinture ya rouge ba PD te na chaka ngana chaka rouge te na chaka ba benga ngo ba blonde ata ba blonde wana ezani te mais eza rouge te mais ça c'est le mouton c'est long te tika koloba c'est long te eza pe na ba mitu zela nanu zela ngana lingi non ngana lingi bato ba comprendre ma mutu solo ba vous comprenez photo ça l'émission bato ba vendre mon confinement bato ba vendre na ba Paris net bato bazota la biso ba fils nkele le général baza na ba Paris bazota la biso donc au moins eza ba mitu mususu tel pena lobi ke avant que ne bakata osuki otuni quoi faire c'est quoi faire mutu na ngayo oyo ndenge eza boye faut kata coiffe nini simbanga ayi biso ke no kata lizara pink blues pour simba siko yo tunité OK o cheze siko teinture rouge bato ba cheza ba teinture on faut za banzeli siko mutu ngo pe bien te on dirait mwana lichombe moko boye tala te toza ba problème te pendant que ya finga ka faire nga ko te mission souci na ngeza ke no tokene nango bien bato ba comprendre aujourd'hui mutu ba finga ka faire rigola il est qui dans ce pays pour net Ken Gloria net moi moi ça moi ça babia nani manike ya ko ça ba to kavana na bandal bo manike vanda azala bambole petit pont ala yebi parce manike vanda na bande pour ne kendo tali pa bon kuna na bandal wa bambole petit pont oyebi esika bandal esukela wana za na bambole na selembau ana bandal te ko vana selembau ya mabe omoni na toza boso babeti na Facebook ba kobimisa kombo na yo babimisa photo na yo profil no WhatsApp tout ça ya za na Facebook te ya etika ko yamba batu te yo quand même ozo confinement mais ozo tambola yo ko yamba ngati siko ye musane fa finga batu musana bango fo ba finga batu te so fingi te ba fingo te ndeni alors ba garder la place non mutu net faire ngane fo na to non faire asa le kana TV atanga kombo batu wana afinga bango est-ce que bango ba beta la musique so peut-être bango bazopesa bango bambongo c'est normal so bazopesa bango bambongo balika na TV bafinga mais bazomikosa parce que le padre raison numéro 1 ya ba F tout
oyo kotanga parce que numéro 1 ya ba F eza faire tozonga na moi qui est to vana na dossier na to longola na biso faire rigola to tchena mpanzi l'air bozolo ba ke boss ya baninga pesi bango mbongo po ba finga parce que à propos oyo ndeko na biso trésor congolais zo bimisa na TV donc ba répondre à été batike mabe na moto abandaki mais au moins des aboy yo kana expliquer yo nan non faire azamwa na wenge faire azamwa na wenge wenge ezara déjà un esprit moko boye soki peut-être olingo ça likambo moko bo tomoni que non likambo enfin ya photo attaquer biso to la kabo bango pe côté kuna ba comment parce que bango déjà se babandaki déjà trésor ayi ko répondre quand kalate bogarde la presse tala série ba finga faire ti la pia na mboka o zalaka te bogarde la série ba finga mama ba faire ozalaka te ba mige nyema bazo finga faire faire atika kotinda bato te va kutu mama ba faire ayoka motema pasa leka na TV botika ko fingela nga mwana nanga ata za mabe alandanga mo mama ba non tango siko mama ko matina niveau ya koleka na TV za netinga nga bazo finga ngati mère na biso aleka boye abanda olela donc akoleka te soki aleki ça dire que kanda eleki makasi etondi yebisanga combien de humiliation ba humilia faire na mboka oyo mais na moment oyo nani aza na moment oyo na ba F2 ezala ba wazeka Félix waze quoi na lobi nezala ba fila ba sele faire banda musique liboso waze quoi kala tika faire banda papa c'est non ngana zo lobela par rapport sur le plan musical ongana zo lobela faire banda musique kala va kutu tala série faire bandi musique waze kutu wana kutu na yebite soka zo yokela box soki azoluka ndeni ni abando bunda na ba matete kuna faire za mutu alelo te parce que mutu abongo ezane tozo bundisa faire ezane tozo bundisa batu tu bakufa ozo comprendre so bundisa faire ezane to bundisa papa Wemba obundisi Kester obundisi Tabulei Luambo Grand Calais Pepe Calais Al Pacino puisque batu wana batu bakufi na tangelo eza batu babeta ka rumba bato babeta rumba ba convaincre mokili ndemo na faire lelo do bato wana soto mona bango lisusu teme to mona la faire Luambo abeti faire abeta ki concert moko a Lipanda et puis mutabeta concert wana Lipanda faire aza n'importe qui te faire yemba na ba uti uko lango ya gumoba franco ce qu'on sait moi les années tolongoli hymne national ba chanson humanité nazo tangela yo tanga to yoka omoni omoni faire bana poto en tout cas bato bazo finga faire il faut pas comprendre faire aza mutu moko te na mboka oyo aleki faire abanda musique kala série faire azo beta musique bato ebele même ba misel lelo bazo se comparer na faire baza na bakan bazo nikela ba papa na ba teni ba misusu baza na bakan bazo belela maya ngwele ki avocat ngwele puna kana yebi po biso père na biso pe aza côté ya bakan wana to bana kandenge balaka maya ngwele ki avocat ngwele siko série wana faire azo leka na TV azo leka déjà tala omoni ko yemba pembeni moko na wira JB Adolphe Zela ata boya nous avons des images ye aboya ngo nani aboya faire rigola aboya on to bi ke faire rigola na papa na biso ntone bayoka na te wana ngai na lingi na yemte ngai na lingi na yebiso ke wiza en fait te wana za papa na biso koko na bino yo za koko bana kasi te yoka na rate Zela non nana wa kosi regarde la presse OK nanga mingi liboso te zelaka ngana lingi te yoka tokokoma wana problème ezate ngana banga nzambe na leta et puis ça laisse na longa ngotongo on se comprendre tozonga na wana faire tango banda musique na ye carrière solo bayoka na rate na Vincent mais ayemba ye do salele vieux jaloux te na koma kuna qui t'a dit que non nzemba vieux jaloux ezanze tala muto azala principe nini baba nani muto azaki na clip ya vieux jaloux soko tali papa na biso le roi de la forêt au mona ke ba ezali na album nini na yebite so ezali na album boîte noire na boîte noire ayemba eti olingi na bengela ka yo ransone ayako yembelo nzemo olingaka mingi mwana trésor muteba na bacha non s'il vous plaît non c'est ça qui non tango zoloba bongo nzembo akaligula bokolo bake bayembela kofi et ana type moko boye o abina awa na nzembo asala neti kofi boye oh vraiment nazo comprendre te tokolo bake kofi do bato bakoko kanate na mokilo ndenge tozanga no boye bato azotela biso balobaka ke non ndenge eza boye bogarde de la presse azande kwa Herman Kasongo pas du tout to abande côté mais tokokani
même lobeli même forme tout ça et man avant na ba poto kuna na gaza ekutu mais toza bandeko par rapport à ekolo mais ya famille te ndenge moko pe bato mokili ozo comprendre yo bokokani na poupée la barbite na Paris ba bandeko yo za muluba mais ya za mongo donc eza bongo soko oleki na ninte linkolo bateke no boy puisque vie biso to bwaka kae wana za vie na biso moto asala wenge tout ça faire ça n'importe qui c'est faire aleke ba TV même ba F na bino bolingi botanga eza ba Fabregas ba Félix ba nani ba côté les maté na koyemba boy ba côté les maté faire ba pese ba kombo et pas ba fanatique mais so bino bolé so boyebi ke boleki na bino boyebi bien ke boleki botiko finga nana bandaka moninga nana bandaka okomona lobi boye kisi njoka koleka koloba okomona lobi boye manika koloba okomona lobi boye keni pena na parole même plus siko faire siko nani mwana mbwa siko ou bien yaza mwana mboka oyo te lero koti kisi ndora afingi faire gola alobi nini otala TV te bango bafingaka ye bazofinga tilapia voir même kutu en tout cas kutu na ni kutu kotanga koma mise moko te avant na banzango akosa bato kana kini abeta babilo ba générique moko soki bolembo la soki ni natangi kombote avant na banzango mais aleka na émission moko boye dernièrement na ba semaine oyo abike no F mususu amelaka diamba mais otali pe face ya moto azo ba ke faire amelaka diamba ko kondima kutu te pourquoi toujours le problème nga tomonaki ndeko na biso diamba et c'est ça le côté to ça peut pas tenir soit baraka diamba eza matiti bien faut kutu komela diamba ke komela cigarette à mondele ti baka ko ba mamela diamba ti lelo ye mo aleka na teva lo bango amelaka ngo fort erka kutu amelaka diamba ya mela diamba te omon diamba ya mabete mais moto azomela diamba azobeta bien azoyemba bien aza na bana ebele azokende poto kijamba ngo ata yo moko siko yo ozofinga moto keno aza na diamba azomela diamba yo atanzela kitoki mosi nano futa te poto mema otika komema bamisi ata na mikili te faire amema bato ebele na poto faire apesa bato ebele ba vue ba featuring obino bozo ba keno featuring boy faire banda featuring tongo faire sala featuring na Al Pacino mais non faire sala featuring na Doudou Kopa faire sala featuring na muto sala hymne national a participant Papa Lutumba faire azoyemba papa yemba na pourtour azoloba petit mwana moni ndengo matimati soso mata faire ba pesa combo makila ba champion faire ba pesa combo Ligue des champions eza pamba te mutu net via Rambo Kofi Olomida pesa combo Ligue des champions et bon ba mission na bino na ba pesa ba banane bati kutu ba kombo oyo bato bazwaka bazui ba komba bibwele ana ba mise mo bazui ba komba bibwela we oh soki nini nani tanga te mais ngana tangi kombo te nazo ba mise bazozwa ba kombo ba bibwele yo ki yango te ba ba titu ba bilo bese bele ba en fait natangi komba mutu te mais faire azozwa kombo ya bato te ko so pe kombo ya bibwele za pe mabete bazwa kombo ya nyama o aza na signification nyama azo peser c'est bon ça va to continuer par rapport exemple te ngana za kuna te mutu akoza tala non ngani na lingi akozwa kombo ya nyama o azo peser nyama o aza nyama symbole nyama o musique tozobeta musique abana mboka mutu akosote ke musique internationale ezati na mboka ezati mais pourquoi yoka yoka n'expliquer bato nde batika kokosa ba congolais baza bino boboya ba featuring okomona moto awuti poto yoka featuring bito to banda featuring ava bato nyonso baka ke featuring bato basala ba featuring baza ba faible boloba ngo mais c'est wana ça la featuring déjà na Doudou mais yemo ka leka na te va oyebi terre sacrée nzembo a terre sacrée mais oyo je suis de nièce elle loba ye mona mnoko koloba eza problème te mais faut non balobaka na lopoto les paroles s'envolent balobaka na lopoto les paroles s'envolent les écrits maman nanga balobaka na lopoto tiens wana eza ba parole tokende siko na écriture siko toza ba futur ezozongela bino par rapport à nous journaliste ba parole ezozongela bino par rapport ya ba biloko bino mo boloba bino boboyaki boboyaka na bino ba featuring là bomoni baninga basali ba featuring pesi po là bobanda ko featuring nini pesi na mboka oyo là bobanda da ko boya te yo zoloba te faire rigoler ayemba na Al Pacino ezaka déjà featuring mais il va boya featuring tata ba futi yo mwana zolela siko featuring nini epesa na mboka oyo na bando tangela tanga featuring puisque muso bozo ko sabato te zela na expliquer te soko kotanga te ngana za prêt ya kotanga eza featuring mon côté pour nazo loba na bana Congo nyonso boy yana musicien mo taza international azati l'international o ya musique eza ferry yoka
faire ayembi yoka non fallait azamo na mboka azobeta musique à bana mboka c'est une chose à féliciter musique internationale azate na kisasa nazoloba na yo na moment où c'est faire pona ni tunanga pona ni mais kasi photo kendeti pona ni nazoloba bongo eza faire faire ayembeli bokono kombo nango coronavirus ayembango na anglais voilà na non mususu ozo comprendre te bayebi soki coronavirus euti na kimbanseke ou bien bandalungu ou bien na kitokimosi non eza monde entier il faut ayemba na anglais bamerike bayoka zela bamerike bayoka bato mususu bayoka mais pourtant ayemba na lingala ozo comprendre siko bino bobengaka bamerike ke baza ba international Rick Ross abeta musique pour na kisasa taza international ta bino ne bokumisaka bango soki peut-être que non Rick Ross ou bien soki Michael Jackson za ke international fala yemba na kutuba ba yemo tum tayembi na anglais yekuta yembeli nde corona na anglais mais un artiste muso ya yemba anglais nani ayemba déjà banzembo pe anglais to yoke anglais ni ngana to bana na kinto yebi to ça nini ngana lingi ba débattre oza match à radio le padre aza numéro 1 merci ko zo ta temps ya ko expliquer biso ngande tinga ngana ko pana na te so corona na anglais lobani tom soko oko speaking ninge bokonza ba F ndo lobi expliquer nga koronzembo na corona ninge et puis que non restez chez vous bomilengela malade waneza eza en anglais stop good so nini stop quoi 1 mètre faut cachiner kosokola maboko monte na bani esili do ayemi na anglais je sais pas qu'on comprendre déjà anglais bon wana d'ailleurs yebi ke ka ye moto mtayembi na anglais eza pe bazaka mi balé ye na ngana lingi te to se comprendre to ça l'émission bato ba comprendre F numéro 1 ba F eza faire moto ayemba na ba papa Lutumba oh lelo papa Lutumba participa na hymne national ya mboka faire ayemba na wutu ko franc congolais lelo so liaka monnaie mususu ovandi bolobi nazo lia bo faire ayemba koyemba pembeni ya ba wendo koloso eza chaka fete ayo mbonge banala Kinshasa oh mapane siko mutu abongo siko zoyemba pembeni na ye dégâts et puis à chaque fois nini pembeni Amanda chante nayebi soki koyemba pembeni ya JB Wera Adolphe Blaise Boula eza chaka vete à l'époque na wenge parce que na wenge ezaki wenge 4x4 bon chic bon genre c'est à dire il faut à la jarre il faut à la chic OK na rapoto oyeba koyemba il faut à la soin. On se comprend. Mais faire resiko bobengaka tilapia, tinate, aventurier, alataka bien te, mais ayemba pemenya batu wana. Webi jibele lo azanani. Mokonza ba yodi. Adolphe alana. Bakenda rapport. Siko, hein? Mokonza lo yembo. Mokonza lo yembo siko faire telema pemenya na bango azoyemba. Abando sentir sur la mabete. Ça dit qu'azaki déjà bien. L'autre là, n'attend comment moutouté. Batu mususu n'attend bayaka bazui série à l'époque aye pena na série à tixé là azui pena coca chango na nini na poche. Po bina ka ba mona kaneti ozo bina bien. Agenda. Bacha quarantaine. Siko mutu abongo na moment oyo. Le padre série mutu azo yemba. Na mise mususu muzombo oyo, muzombo mususu moko boy. Avant na matetete avant na banzalemba. Oleki na TV ke nonga na leki faire. Donc yo les faire répondre à Pembe. Oza ba nombre de vie ya oza na nini na ça refutelaka. Bogarde. Tozolo baba logique. Ça zone sine sous place ou na bogarde de la presse na bande la question na poswa moyen ya répondre. Te toza kuna te to ba mamboka. Te to lo ba mamboka po te to lo ba mamboka. Est-ce que baza ba mamboka. Différence ni no sala l'air muto lobi que muto lobi bien que ngai nzembo nanga o ba fingara ya mabe mesali ba vie belé vie zambongo te alobi kaka to komi ko beta musique à l'art par rapport que bozo se kanzembo nanga menzembo nanga za na ba vie belé place one esala ki moi passe nandi ndenga ba ndenga tanga ki combat Jésus de Nias mais kaka na même plateau na to mona Jésus de Nias a ignorer ba tout na ko mona Jésus de Nias bima ki mambango madame ezane tozo comparer équipe à Bazano zelate na deuxième position télé. On ne mélange pas les patrons et les domestiques. Ben oui. On a comparé Chinkunku na Barcelone. On a comparé Renaissance ou bien Vita Imana na Real de Madrid. Et Simbatin. On a comparé Bicompera la Sokindengenin. On a comparé ba équipe mo ya quartier na équipe mo sa faire yo solo babongo. Oyebi banzembo batu bakanga mutu ya ba faire. Mamatea lingi na yebisa bino likambo moko babengi mateya bon yesu ko nzembo ni
na musicien mususu abimisi nzembo abuka kiti. Ça c'est quelle chanson ça? Donc mon toi sombi kiti. Moi je parle de la musique. Bah tu faut pas comprendre cause nanga. Moi je suis là pour défendre la bonne musique. Te ngana tangite buka kiti yo mwana na yo ko somba kiti asika. Oba ndo buka ngo. Buka mir. Oba ndo buka ba mir. Tu deviens qui? C'est que toyoka kama toyi mususu. Ah somba buka mir hein. Simba kiti. Buka mir. Na occasion ni no buka mir okomi tracteur. Caterpillar oba no buka mir okomi kuluna okomi nani. Ça c'est quelle musique? Regarde la presse, allez-y comprendre. Donc il faut défendre la bonne musique. Tout le monde a dit qu'on a biso grand frère propre Fally pour pas bête musique ayemba ki ayemela bata est. C'est une chose à féliciter. C'est ça la musique. Nous voulons la bonne musique. Mais non, nous, on ne vous comprend pas. Par rapport à quoi? Non, il faut. Tous à moment où Blaise Boula Loba, yemba bien. C'est bien là, t'as bien. Voilà. C'est là. Par rapport au Linto Yeba. En fait, moi je suis pas là. Non, en fait, tout évolue. Ngana ni côté marambo na teze marambo kalaise les cas. Marambo ndeko na biso Eliane, ngana mona. OK, to côté na marambo Eliane, Bogard de la Poste mona que je suis Eliane, hein? Moi je n'ai pas qui likambo Eliane vraiment 100% mais to comprendre té makambo balu qui Eliane a changé d'avocat comme na avocat sika, avocat n'écoute mususu. Bakangi bakangisa ekala mingi ate Eliane azumbonga ba diaspora asombi lopangu omoni soki ozolia nguba na samai suka poso ekobima kaka ozo comprendre biso tant to côté là makambo ngo to côté là ki mwana ngo par rapport ya ba dire alobaki avant biso ta ka ba vanza ngo to trouva kango bien mais subitement kaka boye na moment ya confinement oyo ko bimisa makambo moko boya mabe ya chanana bato baza confiné pendant que ndeko wana azana matanga ndeko na yakufaki yo ke na justice OK que justice OK que c'est ça près de presse pas pexer biso deux personnes moi j'ai vite compris que alingaki j'ai vite compris que alingaki bacha eka abi ma peut-être numéro 1 ya bato ba finga bato ba funda ba pasteur pour pas passer trophée mais et ça a échoué puisque dans un moment de confinement, tout le monde, nous sommes confinés. Même dans le monde entier, justice est athée. Mais tous sommes confinés. Donc, en tout cas, nous avons dit que non, et ça par rapport à la pauvreté. Et pas dans l'art. Au monde, depuis que nous avons ngana trouvaki déjà ngana trouvaki ngata na monaki par rapport ya badi tenga na sengaki déjà passé ngana sengaki déjà passé mutu na Nzambe ba pardon le linge c'est lave en famille ezaki ignorance oza musala Nzambe en tout cas j'ai vite compris mbala moko que non bana ngo baza ba petit mo faut ko tia bango na paka du mbala moko puisque pour façon akendaki pe yango te hein to monaki yango eza yango te c'est normal déjà ba to paka du mabase la ye bayamba ye kuna tokenda kuna po mususu peut-être ba RK bazo boya na bango tokenda biso kuna tokenda biso ko beta moi tout to sali ba vidéo tozongi na biso to bando publier po calamité ba publier ba publier epé ba publier donc na senga ki bolimbisa na ba pasteur to ya mboka donc petit ngo azoluka ne moi ndenge ni na soma moi ketch tozomona te ke sina okoma na niveau mbongo ba diaspora sombelon le pas mais au monde te ke yana yebiso ke za ba pauvreté ba diaspora ni bana ba PCMO po bango ba na l'art et vous appelez ba buzz internet diaspora ni naza na l'art kuna bango to ba mibi ba gigolo diaspora bokechu ou bien eso nani naza mbonga kotindela pena mwana na soma lupa ou bien Laura Sokoko ba na l'art ba ko sa ba ce sont des voleurs ba gigolo ba sala ratin baza ba Mario ba vendre la kuna ba tala ba TV ba finga mboka na biso ba finga ba konza mboka ba sala ratin wana mbongo ta baba miyibi ebele bazaka na ba poto wana bayibaka na ba boutique bayibaka ba bilamba ko lata ba manteau ekoya boye po yibaka ba biscuit acha net bokechu banda tika kutu mouvement na bango awa ya so de said ana ba rumbu ba munda tu etoboka banda tika mais atinda tambo mama na bango da mbanda kuna bikeji ko kalinga akotinda mbongo tayata na kisasa ya yata yo moko ye mwana ne aliboso aza awa wana nini na sende so boulevard swende wana akomine muyibi azoyiba ne bapine ye musane ka koyiba ba pine bato balalisa bakara siko yebisanga okofinga mboka ofinga isika outa na mboka mbandaka siko ozofinga bakonzi ya mboka monteke eza sans esprit eza neti oza yuma moko boy atanga te bokechu
siko nana otindele net mwana na Eliane batindele la asomba mutuka asomba lopango eza lokuta bana mbongo te oke wapi bana mbongo te oke wapi batu to apoto na bazana l'arte ba combattre bana mbongo te ba diaspora nini ba diaspora ba sans esprit bango batika kuna ba na l'arte ba bazana ba esprit to moni vient na biso ah ba che numéro 1 azando Gimme show wandu ko ngana sakine émission dernièrement tout le monde a kinde na biso méthode mulende ba che kuna tout le monde ba to belé ba comprendre idéologie ba sans esprit o batu moko boya pamba bango nde ba comprendre ka idéologie te po mboka kozela te yo kozela na bongisela mboka yo na bongisela mboka mutu na mutu azo bongisa mboka place ya zaleli mutu ko bongisela mboka ati neti nga boye penda ba futi nga boye o ndene za boye bocha sima bocha coudron libosa lupango sia na kocha karo na pale nanga mutu na mutu azo bongisa mboka na oui oh yo zozela ba te na yambaka neti ba misusu ba komi bato apoto talabo biloko te bino na lobi bato apoto mususu te mais ba oyo ba combattant ngana koya bakini wana te bakini wana solo trop kini wana solo trop ngana za dika na tamwa na mote ngana mwana poto ke na 40 ans ba 50 ans komi mwana poto ba tata poto na ba mikula poto mwana poto kozala na 45 ans muto no bakunda ngwa pa yebite o papa na ngaza kinu jaki na Bruxelles de ya wapi bato tu papa ma maman bango ba âge ba 40 ans 32 ans wa bana poto te makosa kabino ba kino na solo trop ngana ya ba kisasa te talaka ba biso ba dik oko kota mutu azolo ba bongo mutu akimbanseke mutu azolo ba bongo mutu moko boya kitoki mosi mais aujourd'hui chance ya kobeta deve l'autorité économique okomi ofinga mboka okomi ofinga bakonza mboka c'est déplorable dans ce pays. Ok, voilà, tozokoba kaka, tozoki malem pour nous chiter, pour comme na suka émission na biso pour comprendre que l'on a embelé bino Bogarde de la presse. Na yeza la karandebo. Bogarde de la presse. Et ça là qu'on a ndeni ko eba fiu abandé ko défendre onga sœur ya Eliane ngana Eliane. Nzoka bana bomba mbanda. Pelo komi mbo. Te kasi ngai non ngai non en fait. Te vite. Tozongi na épisode. Tozongi son épisode pour tout mona kinengo pelaki. Te na pelaka. Na pela, au moins il faut biso non, faut qu'on change te biso tozo bundela mboka. On se comprend biso bagarre na biso ils juste ka mboka changer. Tant to comprendre ki mwana na tango ayaka chez biso. To non, ndenga za boye. En tout cas, c'est bon, il faut quand même que la justice soit faite. Ndenga to connaît la justice, c'est ça musala yango. On se comprend. To comprendre que mais to kwa munde confinement o banda ko funda batu, mutaza matanga en tout cas ils a motema mabe. Kongola za kanda. Yango moninga na boy ko beta lisolo mwana na zaneti ozo beta lisolo coronavirus mais pendant ya Ebola pendant que toza coronavirus et si matin. OK, nous sommes déjà à la fin de cette émission hein, Bogarde de la presse. Moi conseil, moi ma banga na batoni spalinga Bogarde de la presse. Voilà, conseil zaka juste zo bana mboka to linganaka fali faire ba mission nyonso baza ba mission mboka na biso mais mutu na mutu beta musique na ye mutu na mutu défendre couleur à musique naie c'est bien tout le monde qui de qu'on a besoin du cap à fongola qui concerne ami qui la bête qui concerne à poto c'est une chose à féliciter toujours de la paix confinement soit que si li ba mission na biso musique ezonga na poto azamo na mboka donc ngana lingité ba journaliste oyo ba ko kindaka ko tchaka ba diviser pas ba musicien ce n'est pas bon il faut bosser musana na bino ndenge sengeli et puis na kolinga pete mboka oyo bazo publier bato bossa ni ba publier ki pasteur mukuna yo moni yangote et tolomo azo tcha ba soy. Bon, non, on ne voulait non, biso to kolinga ngote to lobela ngo parce que eza net ba distraction. Oui. Donc malédiction pe. Non, malédiction te. Comment on a déjà c'est au mesana. Ya continue mona ngote. So continue so ki na Denis Les. Ya kutuna savon. Wak. Moni to mona ngo. Belé bon mona ngo. Mais c'est pas important. Parce que baza ba tuna biso baza ba congolais. Sur le moment biso to to encadrer bango eza ba konza sika ba konza o ba koti sika eza ba bimaka o ba dirijaka fo biso to za toujours na bango baza ba konza na biso to finga bango te to critiquer nde makambo na bango mais ko finga eza injure publique pour état de droit eza makasi monter lo kanyingi jikingi ye wana kuna au troisième semaine donc eza bosoko la lar ya mboka yeba ke ba okanga donc troisième semaine donc état de droit ezali donc to protéger ba konzina biso ba bazalaki na ba bazana kati ya pouvoir to protéger bango to encourager bango to finga na kati bazaba na mboka biso na biso toza ba congolais le linge sale c'est là en famille to tikande ba grâce mbiz nenga azana étranger akuna grâce mbiz azana mutu ngambu kutu epa na bango tala kenda braza maman bilabela longwa chez bango pa bando pona kota ba grâce mbiz longwa kuna bango moyen te ba bébé senzoto ayakini
eloko kim grâce mbisi ya mabe nandiri okovanda kuna ngungi na ngungi ngungi na ngungi mère na biso mbili abela avanda kuna kutu te ayaka mbangu abi te boye boye mais ye azoleka na tv mpona kofinga le padre pendant que ye aza na poto ya mimoza aza na poto ya gambela tala kutu ata balingaka basi ya comparer peut-être Willy Bitoko soki Willy Bitoko soki Willy Bitoko wana na Didi Kinwa oh Willy Etoka aza na la et Willy Bitoko bien Etoka azo kofinga faire ye azo vana na poto mo Saint-Denis nga na vana na Saint-Denis nga so ne nga na ke poto na vana na Saint-Denis te ane tozo vana pembeni mo ozana kisasa mais ovana peut-être na Kingasani na suka mais nga na kovanda kuna te alala na ba carton aza na chambre te mwana nga boti tela mwana mongol aza mwana kuta kolakisa te mwana nga kuta leke na kitoko siko zo finga faire mutu aza na bana kitoko ba italiana ba nini bato baza tellement belle merci beaucoup bambota trop na bato tout bazwa ki vraiment libaku ya kotala biso na chaîne na biso mbote na yo moko na presque aussi des moni faut maman en tout cas bakisa salaire puisque na moment où mon toyer là monsieur Zachara vete parce que tout ça ba confinement aux hommes on se déplacer oui donc merci beaucoup ya un moment temps au belinga na bité faut na lekana na RTNC awa isa RTNC on est na salle fort pour na donc merci beaucoup na Colochen merci beaucoup na Titi Kaduma merci tous ensemble donc merci beaucoup na caméraman merci beaucoup na Fabrice Chongo aza bière de luxe j'espère que maison pesa yaye merci beaucoup na mulonga na ye baza pembeni na bosani comme mais tokoye bakaka alors merci beaucoup na batutu balingakanga ya dadango bana le patriarche merci beaucoup na Fisinkelele merci beaucoup na Laskoni Mbunzale du padre merci beaucoup na Vienanga choisi Matata merci beaucoup na Trusu Chipamba de Paris Sarah Chipamba Dio Lolé azana kid boza tellement belle RK na peso bambote bato baza tellement belle na bwaka nani botike nga micro tika la bwaka kaka tika zela lilimbu ifi ya disque ya kopartager mission lilimbu ifi ya disque na bosani te vient na ngai pito lukaya la référence de Kampala donc confinement soki esili na ozala na Kampala les choses comme d'hab. Ok, merci beaucoup de la presse. Merci beaucoup. Merci na abonné sur Chalvite Télévision. Dès qu'on est sabino, abonnez-vous, makamba bien zongi, makamba bien pendé zongi, abonnez-vous. Encore je dis merci à mon caméraman, je dis merci à toi Didier, je dis merci à toi Balobi Mama Sociale, Babi Mama Sociale, Chalavita, Babi Mama. Chez la Vita, maman sociale, chez la Vita, je dis merci à toi RK, Babi Rosie, moi c'est Pembe, moi ça Pembe, moi ça ma copine, je dis merci à toi, merci Nabino News Botbolinga, les news de Joyce, Nabino Tokoute, une émission, c'est Kakande Nesrabino, YouTube des Apoubeltes, vraiment, salut au salam, merci.